La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. Salut, très heureux, chers amis téléspectateurs, de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission préférée, Vérité en face. On a la chaîne Abino, La Voix du Peuple. Pour Bandeko, Bogota Labiso, Nangambo, il y a Internet. Et puis, na Bandeko, Bogota Labiso, na couleur télévision. C'est tout le dimanche à 13h, le lundi à 21h et puis le vendredi à 8h30 de Bolandara programme Nabino. Et là, je voulais informer na Bandeko tout au Bogota Labiso par rapport à problème aux couleurs télévision Koutani Nango. Na o Italie TNT na batala Labiso na easy. Bazana moi problème au technique. Et na ba fidèle ya vérité en face babina ebsabino bo continuer kotala yango na analogique, c'est-à-dire neto on kotala ba TV Kalava TNT ya jusque là couleur télévision zo de canal bongo normal, c'est-à-dire na bantenne na biso to no ba ventilateur wana so roche au brancher câble na yo kotala couleur télévision. Parce que sur la TNT, au coup des autres, ça son et image des autres, par rapport, il y a un problème technique au Bazanango, mais ils vont travailler sur Yango. En attendant, bon continuer à la vérité face à l'analogie, mais on a la Tango Yakala. Sinon, on se retrouve juste après cet élément pour démarrer notre show. Merci. Pour bien passer vos séjours à Wanakatia, Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse mobile Kitoko, il y a un app Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité de nos Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalembele, BBSA 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort, mais vous savez, il y a le moment qui pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout vos autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia pour ça là, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de l'initiative, vous pouvez numéro de Tchénassé. Appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot en temps au salaire par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre camp. Appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Congo et Bazobe Mona Congo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'en déjà vous réserver. Donc, il y a des occasions, vous avez déjà dans le programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau. Et dans tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Topé ça au prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo. Pour que vous puissiez bien vous reposer et tant que Kindaka, mes arabes, Kinshasa, moi, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tamboli, tout cuisine, tout côté Nakati, il y a chambre d'or. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, il y a promotion. Promotion, une réduction à 50%. Pour y plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans lequel il y a bien pour y se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain.
nde bomoni awa donc na kati ya chambre a mbeto ezali salon ezali toza na cuisine na yo toza na salle de bain na yo pièce à côté et puis toza na format ya chambre salon cuisine salle de bain c'est-à-dire salon eza juste na ba fauteuil format et puis chambre couleur ezali toza na mopanzo toza na salle de bain puis toza na chambre et puis cuisine pe ezali et puis troisième format toza eza bongo ya 3 chambres salon cuisine salle de bain et ça vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là on a béni spécial pour nous réduction spéciale à 50% donc bon au foot à réduire en à 50% donc c'est une opportunité pour nos autres appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance parce que prix je répète mais prix au Tchénassé confort nous sur mon art cela est sur prix en mot en tout cas quand si vous réserver maman donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées donc sur le béni en retard que vous avez ça mais vous avez vous avez déjà si vous avez vous avez magira après ça nous va détail nous sommes bazar et puis nous tout beau ça pété balcon ezali au place pour vous en mais déjà à l'intérieur il y a tout courant permanent maya moto ezali cuisine équipée tout est là pour que vous passez votre séjour bien à la carte hôtel Tenaza sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele numéro 256 la commune de Lingwala non loin il y a Sanef voilà non loin à Sanef non loin PDPDK va compter RTNC donc tout est sécurisé pour que vous passez votre séjour dans Malam conseil on peut s'habiller au bateau vous allez banda soit dans la course vous passez votre séjour bien nanda kwa kitoko nous le cas vous a pour la photo adresse Zakamoko, avenue Kalemele, 257, flat hôtel Tenaza. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon beau, vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, route à Libanda, vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hôtel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, le lotoyer, comme on a l'habitude de vous le dire, qu'on fait toujours cet effort. Il y a qu'au ramener Bino fin, il y a Makamounio Soukoutananamo Awa. Et on a au moins 2 situations. Tout des shows, il faut toper Sabino Basuit Nango. Et Lelo. Parce que je n'avais pas voulu que tout ça ait 2 jours différents. Je voulais que tout ça soit sur les lots. Mais sauf que Bino Boruta a 2 vidéos différentes. Donc, vidéo à l'Iboso Toro Bandato aussi, ça a un problème. Otoza nango na maman Nabiso Kadi, Oyo Azayi ko ça la pratique. Il y a ko masser, il y a ko kotsa monokonae na nzoto ya kokonae. Pour que les amakasi tous les amonene et je pense que cette mission est retour moko yamakasi na niveau il y a des commentaires na niveau d'appel où il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que ezali makambo oyo et ça la makana yango ezala makambo eza normal eza kindokité il y a même des mamans qui m'ont appelé pour me dire que Vincent ngana pratika ngona nzota mwana nga tina âge à 10 ans. Je me suis dit maman oui ouais eza mwana na nga moko. Et il y a même un papa qui m'a appelé, je pense, en Irlande pour me dire que yé maman a boutié, abane au sala yango, nanzoto ya bana na yé, ti na ba âge ya ba, abene nga ba 9, 10 mois, ti ba une année, abane ko pratika ngo, eza normal parce que yé moko papa ngo alobi ke yé pe maman na ya sala yango. Et c'est la raison pour laquelle la sala ngo pe ba koko na yé. Il y a une maman qui m'a appelé dans niveau Canada pour me dire que yé maman bokilo na yé, muta sala yango na bana na yé et eza nango kindoki te. Et on découvre des choses sur la terre aussi longtemps que tous en vie parce que je dois être vrai c'est que Marambo na yo karamamba bongo peut-être na batuya Kasai na batuya ya Katanga mais na bana basi bazana nenge babongisa basi pour que azala
malamu mingi na molonga nne na mbetu mais koyoka ya mwana mobali tina âge ba 8 ans ba âge ba 5 ans en tout cas je dois avouer que na yoka ngona noté et ngamo musu balobi que ezali nango bondokité mais ngamo mususu ba pasteur ba ndeko belé ba benginga pour me dire que eza histoire moko diabolique. Ça c'est le point de vue ya bino bandeko botala ki biso na ba expérience na bino bozana ngo mais biso nanga mona biso to bengisa ki lisusu libota mobimba en général pour que to lukato mekako solo na bango to lukako yeba to retirer conclusion parce que famille est déchirée à cause il y a problème wana mama kadi na mitsoyo aza mal vie na ngambo ya bokilo na ye par rapport ya pratique wana alors biso to nito kena likambo na suka et à travers ba pasteur to lukato yeba soki banani ba na raison eza bondoki to eza ngo bondoki te mais par là ngai na signaler na bandeko tout obokota la biso bandeko obokota la biso na libanda ya mboka bo nawe etali kosala ba provision pour na bandeko na bino bazana Kinshasa awa parce que bozana poto kuna omona otinda la maman so otindeli maman mbongo asomba sac ya loso otindeli bandeko basomba sac ya carton ya soso omona une semaine après ba bengo balobi o et sili alors que yebi ke il fallait passer la mérolande la bopé basomba na bangote mais lelo gambela na internet ils a structure oyoyo et yé pour na kosunga bino au lieu otinda mbongo na bandeko na yo peut-être basa la provision mais gambela na internet et yé pour na kosunga yo otindika mbongo na yo na numéro o isa affiché au bas de l'écran au bengi bango baza connecté na WhatsApp bango jusque là baza na connecté na WhatsApp au bengi bango to komeli bango au sali commande à biloko za na mo besoin ezala tout mais biloko plus ba yipsinga baza plus na alimentation biloko a olia ezala loso ezala ba semoule ba poisson ba makaya tout ce qui est la nourriture bo benga bango na numéro ba tien na C au sali commande à biloko na yo toko tia contact na bango ba yebisa yo ba condition et puis avantage bango ezaki bango moko ba okende kotika biloko wana ti esika oyo elongo bani c'est-à-dire bango mo ba okende kotika biloko wana ta mutu avandaka wapi bango mo ba okende kotika la mutu wana biloko wana et puis ozala filmer po batindela yo omona ndenge ba kosala dépôt ya biloko wana ozala filmer te po ezala mis sur la voie du peuple to na ba chaîne mususu mais ozala filmer po yo mona ndenge ba ye kosala musana bango et baza pe na page Facebook na bango gambela na internet toujours donc bo toujours kokota mais numéro to tient assez bo benga bango pour que bo yeba encore plus en détail ndeni bo sala bande na mino provision ya biloko lié à partir ya Kinshasa awa sans pour autant okende o se déplacer to tindela bango mbongo directement. On se retrouve juste après pour Tokotsa, famille Nabiso. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétique, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons. Ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, ils ont un sérum sous forme de masque. Tous ont ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis pour ça, ils ont un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous ont ici gel douche. Tout dans un grand format, dans un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tout ça d'ici cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki ils ont teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse il y a cheveux blancs, pour ça ils ont huile, ils ont bain d'huile. Tout ça na crème, pommade, tout ça na savon, où ils ont accompagné gamme il y a cosmétique nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, ils ont uniquement pour la papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la diazostimule.
Oui, ils allaient produire la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas, ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tout ça, la zinguinalis, auto présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans l'eau, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part les qui on a aussi la bino, tous les maladies qui sont auto-traités, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et na Libanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso ba deko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante o esala ke muntu abima baba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o grosse solution à problème na yo. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que la fois passée, on n'a pas pu terminer cette émission vu situation de ce qui s'est passé ici. Et ça, pour me dire que totali deux vérités en face, tous abouti na solution te. Na ce cas il faut on a vu bon, parce que maramu mingo to bombela rabino, batu mingi babenga oh mais mission ezaka ya biso to zana pour ça tout monde na makamno sinezoleka. Parce qu'il y a des choses où tout ça la vérité face monsieur yakala où tout le monde a que bon c'est pas important, tout le cato là c'est l'essentiel. Et quand on commence à vous montrer tout ce qui se passe dans la procédure dans Stolandaka, monsieur va déclarer bioté mais comment toujours aboutir. Mais oui parce que ce sont des gens qui viennent comme ça avec leur comportement, leur façon de voir les choses. Oh ngai Vincent a dicté bangoté que non bodo baboye to bosala boye to bokende boye non. To tambolaka selon ndenge bango bazokende mais pendant que toujours le capé neni to ramener bango na ndenge na biso c'est le travail qu'on fait. Sinon on allait juste vous amener dans cette émission aujourd'hui que to bombignon soto zelika aller to vendre ça bango belo parce que pour to vendre ça maman na biso lelo boye c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'à mon avis tina oya awate elle avait déjà ses décisions qui mais il fallait travailler avec la maman pour que maman a accepté qu'il y a. Donc comprenez que c'est une télé-réalité et nous sommes obligés parce que c'est une réalité. Voilà un peu le lot de solo là. On a besoin de Kimia parce qu'on a eu le temps de parler avec tout le monde avant que cette émission banda. Bonjour papa. Bonjour. Aussi ma micro. Toyambio na émission na biso oyo. J'espère que jour wana par aux essais caméraman assuré azoche la biso image
toro mona nini nous allons na kanda tombola même na kiti pour bamba moi si na yo par rapport ya makambo yo mona na téléphone ezara ki toroté na miso même nga na ose plan na ngata mukete après moi battant au tozui pour na dossier oyo nini leka ina sima okobisa biso nini matsa micro pour makambo bato yo kango s'il vous plaît ocha pena liboso na OK merci makamwana vraiment na sepela ki na ngote epesa nga pasi mingi na motema akoko sa biloko wana te sanko yebisa nga na koko na nga eza na mwana pe abana ko sala biloko wana sans le savoir na leki na bandeko na nga to solo pe na bango bikamwana mais c'est le coutume na bango babike basala bongo c'est le coutume ya oluka ki famille na ye c'est le coutume ba mama moi si na nga babike basala bongo yango de moi moteme ko kita mais sinon matsa mon micro s'il vous plaît nazaki na kanda makasi mais moteme ya ko kita ka po famille na ye ba yipsinga ke basala coutume na bango bongo et yo na kobala ye ti boboti bana ti bokolisi bana ata mokolo moko te yo yebaki déjà avant ke makama bongo na kotina bango esalama na yeba na te pe na yoka te na ye koyoka nga journée o ye kosalema yango wana ye kobimisa nga pe na yeba biloko wana ke esalemaka na coutume na bango eza nango normal eza nango normal eza nango te ke ndoki te nini te na coutume na bango esalemaka bongo et na ndenge oyebeli mwasi na yo monake pe peut-être maman limbisaka maman kadi peut-être nazo akize mais naza besoin na nazo pe témoignage ya papa est important na ndenge oyebeli maman kadi monake na makambo mama suspect mama makambo pe tamso mona eza mwa molili te mwasi na nga pe na makambo lili asambelaka biloko wana penza ayebi yango te biso na tosambela mais wana nayebi te eza coutume na bango asalaki na coutume na bango mais soki ndoki ezaki ndoki te tosambela na biso et na moment oyo oza su na kanda na mwasi na yo te te kanda eza te papa kanda eza te po coutume otikala coutume kanda koutasuka comme eza coutume so na tie kanda eza coutume na bango. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention na yo papa. Nangi yo pesa micro na maman na biso. Bonjour maman. Bonjour papa. Je pense que jour wana tozaki na yo na moi matata. Je comprends que zo sango ya bongo pour une première fois et ça la ka moi passi. Mais na moment où to komi papa awa alobi que bafandaki na famille et na kovaa na famille ba confirmer que eza coutume eza nango kindoki te eza nango makama bondoki te ezaka juste bakosala yango mpo nzoto ya koko na yo eza na taille ya malamu eza pe makasi papa eza bongo te koko na nga na banda botama nzoto na bango ya mibali ezalaki kama bien soki ezalaki bongo moke nenga loba te asali bongo mpo abongisa koko me kobotama na ye nzoto ne ezalaki ma ya bopikiliki ya mobali me ntango okoloba ke mwana kobotama na ye azalaki déjà na bopikiliki ya mobali nazolinga na comprendre parce que mwana na moke déjà tokobeta masolo wana te mpe mwana moke azalaka déjà na eloko kaka ndenge abota moke kasi te papa kosokola ko tosokolaki na kaleson mpo na nini mpo nzoto ne ya mibali ezalaki vrima monene me kasi eza mosala oyo makoko na ya sali te wana ya sali ezalaki bondoki na kati mpo biso nyonso lelo toyamba yesu mpo na nini te atikaki eka bongo ye aza yesu te mpo deja yesu esi abongisaki ye yango wana kaka naa na kanda te mposa na nga eza kaka nazwa mwana na nga na koko na nga nazonga na bango na otika bango lisusu te donc mpo na yo oza convaincu te mpo leloko ya sali vraiment na coutume na biso ezaki bondoki mpo ezalaka te je n'aimerais pas beaucoup prendre des temps. Nalingi na passer parole na ba pasteur parce que c'est vraiment un sujet délicat
où on retrouve une divergence des idées. Mais moi, je remets la parole à Bassia Lanzambe qui nous disent ce qui, la pratique, on est à Bondoki, tout est à Bondoki. On se retrouve juste après. Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, lelo bolimbisanga mwa mukie. Soki eloko eza mabe, babenga yango mabe, eza malamu, babenga yango malamu. Nazolobela bandeko na biso, ba oyo babengaki, ba ope bazo confirmer que coutume wana ezalaka. Pe ezalaka mabe te. Pe na papa nanga vandi, na mama ya kolobake eza coutume na biso ezalaka mabe te. Na mone sika moko te nzambe akela mutu ya kokate. Les œuvres de Dieu sont toujours parfaites. Œuvre moko te ya nzambe okomona kete nzambe fala bakise loko oyo ezangaki pour œuvre zo forme. Non. Dieu nous a façonné na manière ya sepeli mutu azala lulenge wana. Sauf ce qui obotama na normali nde balukaka kobongisa. Parce que je ne suis pas mieux placé pour couper cette explication. Il y a des gens qui ont dit que songolo, mais il y a des gens qui ont bien aimé dans le Seigneur, Nzambe tango asali mutu asala mutu ya kokoka. Et ceux qui ont une explication, maman zoloba ke mwana bota maki kutu bazo sokole na kaleson. Ce qui veut dire moi non azaki normalité. Et loko comme ko pesa batu soni moyo batika yo mwana muke o mona na bolumbu basukolo ezate et comme ko pesa batu soni ezo pesa batu ko banga par rapport na âge. Et toi tu trouves ça normal que ngapena banda kosala yango na kolisa ngo comme ndenge nini? Parce que dès naissance et pesi batu soni mutoko rotala ngota azo banga. Mais yozo lukake obongise comme plus que ça. Bien aimé, qu'est-ce que nous utilisons dans nos corps? Bolingi zo tango comme ndenge nini? Nzamba kele mutu azazoba. Et moi na tango azobota mana faso wana oyo koko na yemoka azotala azobanga avec nono eloko koko zala ya moi noté. C'était la malédiction a commencé dès le départ à partir de tata. Ba fruit ya malédiction yango wana bimi. Et l'autre zobeta la tolo que oui, eza coutume na biso. Bien sûr passé à l'obi malam. Dans 1 Corinthiens 6, au bani na verset 12 donc qui tozo comprendre que tout m'est permis. Nyon seza ponanga, mais nyon seza utilité. Nyon seza utilité. Et quelle est cette coutume pour pratiquer? Il faut pratiquer sur bato bazate. Et quelle est cette coutume-là? Et si c'était normal, pour les mobala yebate, banda tata ya mwana wana. Tiens zo sala même pas koko, mobala zebil kamote nandako. Et obete na ngotolo ke wana za coutume malam. Ah, toti ka bavantiko. Ndeko nanga. Soki yo basala la kobana no baloka kabana na. Soki yo biangote. Il faut pider rezalaka. Il faut pider rezalaka. Est-ce que ngala kozo akoko nanga mostomo nanga mostama na ubongisa e? Est-ce que ça a un sens? Non, tout ça na pider quand même. Nous allons où na bakutimo ya pampambe zanga mutuna makolo. Et Bible zoloba, ceux qui ont auto sa coutume, to sangwa na intérêt, kolongola te ko bakisa te. Et ozolongola loko mususu okome ko commettre lisumu. Même na mobeko Bible zoloba, ceux qui ont umela la kati ya mibeko. To sa mibeko nyonso ebandeli kino na suka kolongola mokoti. Et quand on se voit insuffisant, toi na makasi ya kotosa yango to kimela kote ya grâce. Nzamba sala biso ngolo. Mais yo boyi ngolo okangami na coutume. Après, on continue la coutume. On a bon qui se pose à la bien. Oh yo pe bako, oh ya ko kokobala wala yo muto bon qui se. Tika muto za naturel.
ndenge nzamba asala ye yo moto osala bapratique on a tika yango c'est démoniaque eza bapratique malamu te. Il y a des choses qu'on fait ceux qui moto aza na problème eza ba mususu mabota maka ben puissant à ce moment là okokoloka kobongisa mutu eza oya sa bonga nzamba asala malamu yozo lokoko bongisa ke akoma boy soki akomi bonga ko sepelisa ndeyo mutu nyonso aza na numéro na ye nzamba asalela ye na façon oyo azaleli wana aza na numéro na ye tango yo ozoloka komodifier nzamba asala numéro na ye tango ozoloka komodifier et ko correspondre na numéro nzamba asali te yango vous créez des problèmes dans des mariages, vous créez des problèmes. Bien aimé, ça les loko nyonso o ekopesa lukum o ekopesa sonité na entourage na yo. Tango zo ça les loko ebi ke soki akomi na mato ya batu mususu ekopesa kanda bato ko interpréter mabe ko sala yango te. Et soki ezala ko tima malamu mbeli likambo ya wate. Et ye parce que ba mususu et sepelisi bango te. Avant pour ça la paix loko fomi to na ke kutime pe ya ba o mususu oyo basale la kato basale la kate tango ya sale la ngoto yo sale ngo e komi kindo ke pa na ye c'est normal. Non totika eza malamu te ndima ozala ndenge nzamba sala yo soki oza maladi luka bato ya kosalisa yo soki omoni ko oza na normal tikana na ndenge nzamba sala yo tika mwana wana zala ndenge nzamba atinde na mokili nazolo bango ke soki problème ezali ya maladi na nzoto soki ezate tika ya zala bongo parce que oyebi batu nyonso ndenge bazala kati nzamba sala mutu na ndenge na ye bokobi mama pasa meto yeba ko différencier bango même na bazoto nous sommes différents mutu azana na ndenge ya za koluka komisa mutu na baguna yote lokola yo lingaka bongo mwasi pa ya kutana to mobali akolingo yo lingia zala te tozonga batu toboya o ezali ya mabe na boy te ke kutime ezala mabe ba pratique nango mususu nde ezala mabe pona oyo ekopesa sengo na batu mususu salela oyo ekopesa kimia na batu mususu tika koluka mindondo kwa encourager ngo kututeke ezala kamala mo eza mabe même par rapport na ba mers na ba pider eza mabe ça détruit tango zo sala ngona mwana 10 ans ngana eba makambo o basala nga ya 7 ans na yebi mwana ona kotika nini na mutu na ye okotsa milimo impédicité na kati ya vie ya mwana ozo sisango zo bakeza kutime na biso kele set kutime la okotsa milimo mabe na kati ya nzoto mwana siko baba zo témoigner ke ebendelanga ba mari de nuit ba femme de nuit siko yo lingo tika milimo kati ya vie ya mwana wana mama tika eloko zo sala eza malamu te soki mama pona yo ezalaki kutime kobanda lelo boya yango eza kutime ya malamu te eza kutime ya malamu te mais soki osala ngo mwana noti na ba 10 ans yeba ke mwana oti akota mabele image wana esile na mutu te na tango so zongela ngo kaka eza muso azo témoigner ngai na sala so na kuta mo fona zo image ya mama na biso ndenga bana osala ndenge na ta excité ça c'est quoi ça o kutima malamu bolimbisanga peut-être na matisi mungongo mususu mungongo emataka poto kita malamu ezoko ya malamu eza malamu ya mabe eza mabe so tozoko ndana ngo lelo boye c'est parce que pesi ba mususu pasi biso nyo to sepela ki nango te toyeko panza te toyeko sangisa anemo comme il y a divergence c'est côté mwana zara no muke akende na mama na ye to senga papa libéré na mwana akende na mama na ye bakenda no ko évoluer bozana posa na ye boko mona ye akoya kotala bino po bayi musana ba image wana mwana akona image ya bunzambe osibo kotisi l'esprit na kati ya vie ya mwana. Je pense que tokolo bebele sima ya caméra
Nkolo apambola biso. Merci beaucoup, Ndeko Balandi, ya émission Vérité en face. Baye bo landa kabiso, baye bo yoka kabiso, bo chakape na misala oyo to pesaka. Yalboso na pambolibino ko zala na fidélité pour na évangélisation oyo, ngala benga évangélisation pratique. Nazo pambola nzambe parce que mingi bolanda kabiso, bo changer ba mode de vie, bo zongi na raison et puis bo bongisi ba makambo sans pourtant pasteur ou bien mutumo ko assister na ndako na yo, nzamba pambola yo, cela prouve molimo na nzambe eza pembeni na bino pe eza bien disposé pour na tina na bino. Soki bande ko tokozonga na lisolo tozana ngo to ye kolongola coutume ya mutute ou bien kobo ya coutume ya mutute, parce que na Bible quelque part coutume juif pe zalaki ba appliquer kango, mais coutume nino esengeli to appliquer, coutume nino esengeli biso to appliquer te. La fois passée on a ko expliquer un peu, mais vu chaud au izalaki toujours qui tenter, toujours peut-être moins de 3 minutes lelo ya ko expliquer yo yango. Vous savez biso toza ba bantu na kenanu sur le plan scientifique to ba bantu, biso ba congolais to ba bantu, toza na ba ethnie, toza na ba tribu, toza na ba famille. Chaque famille eza na makambo nango, chaque famille, chaque tribu, chaque ethnie. Et Dieu a fait grâce que na kati ya ba famille na ba totem nango zamba yeko racheter quelques-uns. Donc muto yo abimi na loi ya coutume akomi ko sale la loi biblique, loi céleste o ya nzambe. Coutume nyos tuté tozwaka, coutume nyos tuté toboyaka. Parce que même biso ba pasteur tozana coutume oyo ya ba coutume na biso musu to appliquer kango o na monike ezopesa gloire na nzambe. Parce que nos ancêtres bazaki une intelligence yako juger makampe yako traiter makamsu par rapport à sagesse céleste oyo nzamba dota bangwango. C'est pas si mauvais. Yako sala ba pratique ozo sala ke ya coutume mezo pesa nzambe lokumu. Ba coutume oyo to boyaka ba pratique oyo talisa purement et simple que ça c'est la sorcellerie ne ba coutume to boyaka. Lelo oyo papa na maman ba défendre c'est la coutume to boyite. Eza coutume. Mais je vous dirais une chose, sans pourtant citer le nom d'une personne, il y a mon frère Azo souffrir na France, na ba femme de nuit, ma kamnenyo se beba. Et suite à quoi? Suite à ba pratique wana, yeko na bango mtazako sala yango. Lelo ayeko sosula au travers de cette émission, tango atali rétroviseur a monique non. En tout cas, vi ba pratique koyo, ba sala lelo oyo et créer mabe. Ko sala yango certes, c'est pas si mauvais. Selon bato ba sala yango. Mais nanyo azo pratiquer yango et azo pratiquer na moment nini. Et pourquoi? Vous savez, péché et yaka ko koma tant mutazo sala makambo eza contre nature. Makambo nzamba salate. Tant yo komi ko sala ko corriger nzambe nde péché koti. Do eza coutume moko lokole komi ko corriger nzambe eza péché. Et lelo oyo ezo créer makambo ebele na vie ya batu. Eza na batu mususu milimo mabe kota tango za ina libumu. Et na batu mususu milimo mabe koti tango abotami. Je connais une maman, délivrance neuta seulement, il n'y a pas longtemps, une maman de 45 ans, mais balobi milimo mabe, nanzela prophétie milimo mabe, et kota kikati naye, tango zaki na âge ya 6 ans, 7 ans, bazako soukole libanda. Via zako kola nzoto mwa minene bao soukole libanda, alors à partir de là, bato mabe nde bakoti saki mabe kati naye, abundi nango bitumbati na 45 ans, ba pratique ya mabe, ndezo salake, et baby sa vie à batu. Nzamba keli mutu na mutu azana taille na ye azana dimension na ye selon Nzambe. Et nzamba kela bongo ayebike na vie oyo to vivaka nzamba sala équilibre. Batu musuba za munene batu musuba za muke. To lukaka te to porter correction na oyo nzamba sala. Nzamba zana témoin te nzamba za créer. Azaka na système moko te tango za créer. To tika ya nzambe ndenge to kuteli yango. Ya un adage qui dit elamba ya ko defa balata ka yango ndenge ozwili yango. Kolukato kojo kende pas tailleur bakata koto ba sala boy lobi ko créer problème parce que ba massage oyo bat bazo sala soki ko bongisa et loko ni ozo bongisa oyo nzamba abongisa kete taille oyo nzamba pesi muto yango wana to luka kate ko sala makambo oyo ezo kende au-delà, c'est ce qui produit la sorcellerie.
Ils ont produit sorcellerie. Via Batumsus, ils ont beba. Et via Batumsus, comme on se retrouve dans l'impuissance oyo à Kanate na vie. Comme on se retrouve dans l'impuissance ya molili, likola, bamibali ya basi ya butu, kobota na butu, na mwasu yebite. Suite à quoi? Suite à la pratique ya boy. Totelemeli ekolote, totelemeli coutume te. Coutume to appliquer makambo eza bon. Makambo nyos tout ya coutume sengel biso to sala. Ce qui tozongi na Bible balobi ke apôtre Paul azoloba bokoyi ko sala nyonso boko sala mais eza nango utilité. Bato bazo sala yango na coutume na biso bazo sala. Oui, papa ocholo ba tout à l'heure sont des chrétiens. Bana na nzambe bandimela Yesu. Oui, tango bozo sala ndengwana bozo sala ngo est-ce que bo consulter Bible? Bible valide tout sala makambo ndengwana? La Bible nous dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Balobi tout est utile mais tout n'édifie pas. Sala makambo ezo édifié, sala makambo eza utile. Ça vaut la peine ya kokende au-delà parce que coutume lobi. Ce que ozo sala selon coutume, c'est que oza sous la loi. Or toza sous na temps loi, toza na temps grâce. Temps grâce tozo tali la beaucoup plus c'est que Jésus-Christ tozo consulter beaucoup plus c'est que Jésus-Christ. Mais ce qui muto zonga toujours na ba loi ya kala, oza toujours sous la loi. Donc ozo dépendre toujours na loi. Yango moni ba foyer mususu ezo bongate suite à quoi? Suite à makamba coutume. Donc bozu coutume bo 24 na bino bozu koka ko se déchaîner te, bozu koka ko évoluer te. Ba mabala mususu comme ko zonga sime comme ko kufa suite à quoi? Likambu ya coutume. To boyi coutume te, to telemeli coutume te. To vivaka boye, to uti na ba coutume, to zape na ba coutume, et zape na makamba mususu to appliquer selon la coutume, mais na ko appliquer makamba coutume, o ezo pesa nzambe lokumu. Na ko sala makamba te pour plaire aux gens, na ko sala te parce que kingandi a fait ça ngape na sala yango. Non. Conseil nyonso bazwaka te. Conseil nyonso edifiaka te. Pratique nyonso balandaka te. Et ceux qui bo sali yango pour ne pas kokende au-delà, même papa yemo waza étonné, cela veut dire la coutume na bango ba ça il a été, mais on suppose si on a que au-delà, maman c'est la peine à papa. Mais ba ça là est pratique ya robenda wana te. Pour nani ko sala ngona batu mususu totika ya nzambe ndenge nzamba kelela ngo tokende au-delà te pona koluka ko bebisa mabe koluka ko bebisa oyo nzamba kele tango comme ko corriger on nzamba sala c'est à ce moment là péché kotaka makambo oyo topekisi binote. Mais bo sala makambo Bible zolo. To bengani bino pona yango te, mais bo kokisa o Bible zolo ba. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie jamais. Pour ne pas être musika na maloba et pour ne pas kokanga maloba, na pesi bino toli na mukuse. Oya zana mato ya koyoka yoki. Conseil na ba chrétien, conseil ya ba chrétien tozwa kango na Bible. Makambi ya kutima malamu yaka ko appuyer oyo Bible zolo ba na biso. Tozo akakate à 100% coutume nokite comme ozo sambela nzambe oza pena singa loketo balobi ko servir 2 mètres te à la fois nzamba ko vomir yo soit oza chaud soit oza froid so oza froid tika la froid so oza chaud za la chaud ko sangisa batumi balé na mbala mote pratique ou l'équipe pratique nyonso ko méditer Bible et puis ko sambela nzambe nzamba za na capacité pe possibilité ya ko pesa oyo za nango besoin. Bo pikiliki anzoto elobi maman, ce n'est pas en faisant ces pratiques là. Non. Soko se discipliner na vie na yo, bo pikiliki ekozala. Soko se discipliner na vie na yo okozala bien. Donc totika ko sala makambo oyo ezobimisa biso libanda Bible. Quant à maman en tout cas ngai pe na kokai ko suka wana en disant que pona koluka mabete, pona ko kabana mabete bo sali déjà famille. Ekozala malamu mwana bozonga na ye. Makoko na banda ko visiter ye ezana ngo mabete. Je suis derrière toi na décision na yo. Nzamba pambola biso. Chers amis téléspectateurs, vous savez que Madame Soussou au gros banosa nwango et tant qu'aux hommes on a des conséquences physiques boité, tu peux te dire que ça n'en bien. On n'est pas venu pour vous juger, mais juste pour vous faire voir Madame Soussou. Ezaka importante parce que nzambe o akeli mutu yem tasali mutu na ye nzambe tant akeli mukela baki tout est bon voilà tout est bon tout ezalaka bien nyonso tout nzambe asala mukela eza bon ça dit yo ya ko corriger nzambe te c'est comme venait dire le pasteur moi la zana mukie mais yo bani déjà ko prédire qu'il y a un problème moi na yango yo rocha monoko na yo to loboko na yo po luka yango ekoma mulai.
Si on vous explique, c'est que yo peut fallait au salara mutu na yo moko ole ya bima libuma mama au salika ya yo po yo yebineni na ubongisa banzo tabatu. Moi je trouve que c'est pas pratiquement à encourager parce que je vais vous poser la question à bateau babenga pour me dire que biso to sala on ba est-ce que vous pouvez expliquer par quelle magie munoko et ko komiselo romulai na ebité par quelle magie par quelle technique vous pouvez m'expliquer cette théorie là. Parce que ce qui est divin, laissez ça à Dieu. Pour Mouto exister, c'est Dieu qui fait que Mouto existe. Donc ce qui est divin, tout ce qu'on a Nzambe. Et Mouto créature, créature, il y a Nzambe. Donc il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Donc tout le gâteau, tout a complété Moussa ou Nzamba. Ça dit pour moi, na 29 ans de bomo. Nzamba c'est la mission na mukini. Mais yo papa, to maman na ye, déjà je prédire que moi, on a un problème. Ça, c'est déjà un problème qui est au pays. Il y a un papa qui m'a appelé, je pense que c'est en France. Il me dit que Vincent, c'est vrai, hein, que Ngaï n'a un problème. Ce qui que je vous dis, c'est vrai. Il m'a appelé en France. Ce qui n'a raté. Sans qu'il y ait l'autre dans le moi aussi. Et puis si on a l'ambi na tongo, bilama la lata réservé ba ce côté na biso mibali. Et c'est chaque jour. Abi c'est quelque chose qui me dérange. Et lelo, tant na telle émission na bino, je me suis souvenu de ça que tant on a zalara moi la mukie, koko na biso abana sala ba pratique wana. Oyo mama wana azusala. Na nzoto o koko na usala nzoto mwana. Je me suis souvenu de ça et juste temps la telle émission, la bengi maman na Kishasa, pour na tout na situation et pas ya ndeko moko. Malheureusement, koko nga kufa. Aïsinga malheureusement, koko nga kufa na benga indeko na pour na meka pour sola na parce que mission ba to yibana mibali. Donc les choses qu'on fait, peut-être on s'est dit bon, na osala na nga opona sunga mo na nzoka, ozobote les problèmes obima. Donc tout ce qui est à Dieu, tout ce qui est la nzamba sala makam na ye, yozagito mingi. Maman kadi nanga ina zongela yo pour ne pas revenir na makam sur le bami a. Na nyonso ki ba lobi a décision na ezani, lobi ni pona. Na nyonso ba lobi décision na ngezali c'est comme ça na tiki kasi. OK. Na sala on discuter na tiki. Eza na koko na eza na ba koko ya bana no mususu. Eza ba koko na mususu ba ya sima na sala on discuter. Et web ça va on baleni. Plus particulièrement Chancellerie. Chancellerie na o nyoso na sala na koko na ngai na banza na moni na sala on discuter. Na tiki. Merci beaucoup. Na cause au micro. Chancellerie, moi la yo ni mutoza na décision finale na nyonso eleki awa to bana eli kambo yo na kozonga sima yo mto luka biso parce que omonaka première fois mama bokilo na yo azo sala makambo ya kitoko te na nzoto ya mwana na yo au filmer ya deuxième fois ndo luka biso pour que tout le gâteau yeba c'est quoi en fait les problèmes mais na nyonso ninge bimi boye do bana ya sukezani pona problème oyo na ninge tuza awa. Nyonso na disi na kena ngopa na biso soki bokilo na za posa ya tala mwane to yamba ya. Mais il y a le déjà tiki ta ça sur terre. Quand da tiki ana tika pe libela atika pe libela sa ngondi suti so encore mieux que ça mabe asa ngondi suti la kena mwana ngaka o mapsa bia zonga to kende biso. Mais opime la bango mona koko na bango te. Na opime la bango te. Mona zeya bango. Na pime bango poani. Elwe bimisi makambo nyo zaka à propos ya likambo wana ko bi déjà tiki yango. Ona siko nzambe ndasa nini. Asa mukano na yemokoso. Voilà, je pense que va passer un peu aux attendre à bango, il y a le can étape, il y a prière parce que il faut ressembler la moine. C'est vrai que maman lobby que azanaye mutamisala mabete. Mais il faut toujours passer par la prière pour essayer un peu de kobongisa. Et si quand moi ma bé elle a qui, nous sommes à la propre. Sinon on se retrouve juste après vidéo Rolanda Likolo pour que toi si ça problème il y a maman Fanny oyo ayaki na etali problème il y a
papa ya mwana azaya koyebana te et maman Fanny enfin elle se décide de parler, de nous dire vraie version, il y a un problème où il y a mwana nae. On se retrouve juste après, sinon merci. La émission na bino vérité en face. Nous attendons qu'une seule chose na bino bandeko botala émission au aimer émission, au commenter yango et puis au partager yango. Yango nde seul soutien au yoko pesa na émission vérité en face. On se retrouve juste dans la prochaine vidéo. Merci, bye. Que Dieu vous bénisse. Partout vous me suivez en direct. Zamba Pambola Bino. Apambola Bino Makasi Bisiga Bozali. Merci. Bon message déjà Kolanda Bisso chaque jour dans la voix du peuple. Zamba Pambola Bino. Merci mon frère Vincent Chiluzi. Zamba Pambola Yo. Apambola Bino Nyonso. Grâce à Nzambe Zalikona Bino. Na souhaité Bino Nyonso ba meilleur V 2021. Meilleure année pour nous. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous protège partout vous me suivez en direct. Zambe Azamalamu le Corona Bisso. C'est vrai, tu continues en 2021. Mais c'est quoi le message? Est-ce que le prophète a précisé ce message moi Sika pour cette année 2021? Dieu m'a renouvelé encore le même message au APCNGAI l'année passée, dans le mois de mars. Active la spiritualité. Pour activer la spiritualité, loba ou etalingai. Abandonne vos choses. Et c'est Dieu là m'a donné encore le même message en entrant cette année 2021. Et PC Sengona Katsamote Manangai, j'ai compris qu'après une mission spéciale, on a Kokosala, non seulement ici en France, mais partout dans le monde, Moussala Oezo Salama. Et on a ici Moutumokando Gozo Landanga Sikoyo. Neko Epsolo Moko. 2020, et lequel Bissolo Makambu tellement ébélé. Le monde des a troublé, et ça qui troublé. Na tango dans les passés. Na Makambu tellement ébélé. Mais Nene Bissolo Komoko, Dieu nous a protégés. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et sa grâce. Ngano tout ça compté parmi les vivants. Net au continent en 2021. 2021, tout le bien à 20215. Et puis c'est ce chiffre à grâce. Mais au continent à grâce. Donc ngaino au continent à grâce. Alors yom tozo landanga est-ce que kombe tata maboko na ndaku olobi père konde ya solo to continue na grâce to mérité parce qu'on a perdu des gens batu ba kufi na sens ebele to betele tay sur maboko. Oh merci na maboko beti na ndako comprendre. Laisse-moi te dire quelques secondes avant na kata na ngai na ina bisolo komoko début de l'année bandango na loi prophétique Zamba pesingai ba orientation à ligne prophétique nazo sala ba service prophétique en ligne. Na bandia wane oyo na bita na obe ba service prophétique en ligne et témoignage quand nous zo landanga sikoyo benga na okana numéro na opesa 0033 7 66 27 40 02 na bandeli 0033 7 66 40 02 ka numéro na pesio tango bengi luka ozwa orientation prophétique en ligne au Kumisanza. Mais bino oboza sur place à la Île-de-France. L'andanga très bien. Tozali sur place na Saint-Denis. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, ça consultation prophétique. Dimanche, te benyango samedi prophétique. Donc le dimanche prophétique. Kanengo zolandangai. Benga. Loba prophète, n'a expérimenté Nzambe na yo. C'est quoi mon orientation pour cette année 2021? Osa na pose orientation. Benga kabisi kozabi prophète na ndimi Nzambe. Mais tant ozo benga zo rendez-vous parce que boyebi en France na minute ba nombre ya bato ça limité pour na ba culte na ba séance. Ya on ebisi mutu nyoso zo landa. Zo numéro benga zo rendez-vous. Loba na ozo rendez-vous na ngai pona ya na service ya mercredi to vendredi to dimanche. Na ebisi ozo rendez-vous Zamba Pambola yo. Na ina bisolo lokomoko. Cette maladie, et ça pour kufate. On a des problèmes au quotidien, on senti le quotidien, et ça pour ebebisa ote. Mais ina ebisa yo. Na janvier ou et à la fin. Il y a un Zamba pesinga orientation il y a 12 jours prophétiques. Nazo bandango le 12, nazo silisango le 24. Et pendant ce temps-là, na ebison toza na Île-de-France, oza place aux ali, sokoza musika. Soit rendez-vous le 24 janvier au Sambela Nabiso, aux en Angleterre, aux en Belgique, aux en Allemagne, pays aux alliés.
Soit rendez-vous le 24 janvier. Et ça, 110 services. On a une orientation à lavage au Bandamakambu Moussousou. Donc, le 24 janvier. Et ça, une journée spéciale pour nous. Alors, place aux alliés. N'hésitez pas. Banda déjà qu'on s'est préparé. Vous avez en Belgique, vous avez pays le 24 na Père Condé de France. Mais on a sur place. Soit rendez-vous mercredi, vendredi, Yaka. Je confesse le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Azan Zamba Aïdi Nabala et Azan Zamba ya Père Nangaï, apôtre Aïdi, apôtre Bolia. C'est clair, il m'a baptisé et je crois que Zambé a changé, la voyance existe pour révéler Makambo Bombani. Il n'y a pas de problème. Nazo yambayo sikoyo zoa rendez-vous. Zambo a visité ka visiter. Mon problème na yo c'est résistant. Mais si là, moni kambo zanango et si là. Nene biso loko moko mondo zolanda. Yo e batso to benga yo ça pour déranger yo notre argent bon non. Moi je t'appelle pour que toi tu témoignes. Pays nyoso zali, province ozali. Pour inciter tes WhatsApp et faciliter batunyoso. Fais enregistrer. Ça, le programme Nayo, soit rendez-vous prophétique. Oza Moussika, je sais comment suivre ton cas. Oza sur place, directement aux Oya na Saint-Denis. Mais Oza na payé Moussika, Banda Kozaba rendez-vous et tu viendras témoigner. Moi, Nana Rubika, Yo Kozwa solution, tu viendras témoigner. Que mon Dieu vous bénisse. Kozangate, Benga.